Bon week-end à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs de EHP Média. Naibiki boza ebele bozo landa biso na mokona lelo. Topesi vraiment merci na Nzambe oyo asali biso grâce ya kokuta na mokona lelo parce que ezalaki hasard te ko présenter liboso na bino parce que mingi balungai comment na journée ya lelo mais grâce wana epesameli bango te. Voilà pourquoi tolobi merci na ye moko mokonzi wa bakonzi. Nzambe na lola oyo apesi biso na bino pe manabo moyi. Lelo vraiment to sepeli pona bino ko yamba moko ya ba animateur ya groupe ya Fally Ipupa DiCaprio la merveille toza vraiment na ye invité na biso ya lelo to bengi na kombo ya Dubai mais na ebité na bandaku na ba bureau bisika no so bokolanda biso bokomi tuna précisément toza wapi bel cadre oh vraiment manela ici la Benjamin de la presse congolaise a memeli biso eza wapi ah vraiment toza na kati ya mabele ya Barumbu na quartier Sitasi toza vraiment wana chez Boss il y a un boss qui a déjà invité Nanga, tout ça a déjà entré. Koutani na déjà au à Dubaï, grand animateur na Katia groupe ya Fally Ipupa. On a souhaité déjà un bon week-end artiste. Ah bonjour bon week-end na batunyo so balinga biso. Néa to telemi awa to aller pas à maître Kumble Kitsimba, hein? Maître Kumble Kitsimba. Merci. Ouais, ndé to zalia to aller pas maître Kumble Kitsimba. Na Sitas quoi, na quartier Sitas donc bana Sitas boza recepela ville c'est comment la racha Barumbu quoi nitika na film yango to e poto e bisabino o to zanango et sengoni neza kati na biso lelo quoi vraiment. Merci l'artiste on reçoit vraiment ya côté les mamingi te pour photo développer vraiment to beta masolo et ko senga to vanda poto solo là vraiment malam. Fidèles téléspectateurs, comprenons que Tozana a invité Nabiso et Lelo, animateur de Dubaï. Nabandiki beaucoup mituna, Dubaï en azanani, Dubaï en salanini, Dubaï en embanini, lokola TV zala en radio te, binomo boko yoka artiste ndenge rupalola, boko yoka artiste ndenge akomi lobela. Artiste Dubaï boni ba nouvelle et un groupe ya Fally Ipupa DiCap la merveille. Ouais, artiste ndenge to solo baboye. Na minute artiste ba nouvelle les a bien, artiste ya za na minute to solo baboye. Autaki Gabon, na minute azana racha Free Site, suite ya boulot kaka. Ya album ya World bana baba o mokili mombezo c'est là. Album ou asinaki contrat na Universal. Album ezo bima kalate. Asana ba démarche toujours tambola toujours peine à tourner Afrique toutaki Gabon toyé ne toujours babo sima mikolo awa toujours ki Angola soto longo Angola le 7 août tokozana na Brazzaville na palais na bango palais du peuple na bango wana tokozala wana na bango ba 16h to bandi déjà kolongo wana le 20 août toza awa na Kinshasa na stade 10 ans na biso Babiso animateur le roi de Dubaï il avait 10 ans donc aussi 10 ans na biso to kozala wana na stade ben invité ba kozala eza na ngo feti ya na ngo feti bato ba yemba na papa na biso ba kozala biso pe bato sala 10 ans na papa na biso to kozala donc ikozamna feti ezala lengi trop quoi après wana to continuer tourner na biso to continuer misa na biso ya studio ya album oyo ezo ya po na biso kotoyo poto wana d'abord World Nabiso International ya yemoko El Marabio choix après nanenge ya biso to benga barumba ikoya lisusu vraiment tourner za moi moulay me félicite artiste toyoki ndongo biki bozo kende Angola ngomozo kende na o nyonso eleka soit disons ya président Fally Ipupa na producteur. Est-ce que ban Angola bakozala susu na komonte bakoyamba bino susu vraiment na posa wana bazalaka nango parce que ebele bafunta ba billet na bango ba se disposaka pour na artiste mais ba artiste a salle a sepelisa bango te est-ce que bakozala susu na muru wana vraiment ya koyamba bino ah mère mais biso oza soki deuxième fois to ki Angola après makambo wana omoni Fally Ipupa eza entreprise munene eza na ba coordonné nango o esengi keno soki olingo o louer Fally Ipupa obetisa ye
eza na makomio esengi pona kozwa Fally Ipupa faut songolo faut pakala faut boyeboye soki okokisi yango ozwi Fally Ipupa tango yo yé na mbongo na yo Fally na sepeli obetela biso na mboka ngola boyeboye to sinela yo papa koya na biso mbula ebeta te toza na podium koko soto te biso toza wana mais tango Fally Ipupa artiste monene ya Congo alongwe awa na Kinshasa ayeti na frontière to comment la frontière tant 13h 14h ti 18h bazo kanga frontière ya ngambu biso na ngambu tozomona artiste akola la wana te c'est que masolo esili poto yaki to katsa to beta yo okokisi makambo poto katsa na ngambu te eza biso te biso to yepo mema biso na sika wesinga ki to beta en plus tant makambo wana esili tozongi oyesu kobondela artiste na bonne volonté na ye na mutema malamu azalaka na ya nango andimi abi bon kende sala publicité to ya kobeta oki osali publicité to ya kobeta instrument zate wane yaki makambo ya artiste te artiste na biso Fally Ipupa aza international talaka mutu aza produit na universal donc poko mona ba place wana il faut zala na makambo oya ba norme oyo ezo senga po zala wana ha mutu ba jeter ndenge tozolo babwe tokoza na Angola kolongola biso na Angola ndenge na lobi tourner problème ezate. Merci beaucoup pour la précision au PC na balandinyo sur EHOP Média na oileka qui entre artiste Fally Ipupa na producteur artiste utolo balambiso ki osali 10 ans na kati ya groupe ya Fally Ipupa tolingi toyeba na 10 ans wana o demeurer na kati ya artiste o demeurer comment parce que toyoka artiste eu pareil que ezakana groupe groupe d'accompagnement bon ce que tolingi toyeba artiste Dubaï na artiste Fally Ipupa eza nini pendant 10 ans on a beau travailler comme contrat indéterminé bon contrat moko indéterminé boza na contrat moko déterminé ou bozo bo travailler kaka na kati na groupe moko d'accompagnement donc relais nini ezali entre artiste Dubaï na présent Fally Ipupa. Merci maman pour la question. Merci maman. Au moment où tu as na kati ya groupe d'accompagnement Fally nga naza artiste Fally azana besoin ya ba artiste non nazana besoin na yo ça l'accompagnement ya banzembo na ngai l'état o nga na monique naza libre yo ça l'accompagnement ya banzembo na ye naza prêt neti ba biso tinga na beti 10 ans ya accompagnement ya banzembo ya présent na nga Fally parce que na monique naza prêt au ça ba accompagnement ya ye soki neti gampote genou kabuya vanti mananga lobi non comme moi dans la braza il faut ça l'animation pas venir nga mongo neti venir nga na linga mingi venir nga roga na ngambo faut ça l'accompagnement ya ba animation nzembu na ebo wana etali patron Fally te wana etali makam nga privé na ebike na temps oyo nga na patron na ngai ta Montréal na roke vite fait na obeta nga pana biso eza bongo eza te ke o signer contrat moko boye mikanda tak te biso toza ba artiste Dubaï ndenge ni samedi faut ya boye non grand pote naza libre na kozala wana bon ndenge ni faut tozala ka to répétaka pona mangambo prêtre naza wana to continuer neti boye depuis alongo asalaka mise à disponibilité na quartier latin tilelo toyokute na droit chemin na bandi ko sala accompagnement ya droit chemin na ye to beti ba grand artiste na kati te dans na groupe ya Fally Ipupa bozo tambola na système ya yemoko na mise en disponibilité bino ba musicien na dans na système anjonding donc obeta na yo obeta aza leader artiste El Marabio choix avec les artistes biso toza na kati F victime pour aza artiste Fally na F victime biso to na F victime tout ça l'accompagnement ya banzembo na ye tout ça accompagnement ya banzembo na ye donc nde toza wana donc to na biso bientôt na monique non nga Dubaï so na bina ke zigzag ki simba te jeza awa na vandi na non ça l'accompagnement ya El Marabio choix no beta ba disque na ye non ça ba tourner donc nazana ye donc nazana ye ti place na omona ke non bon papa na moni pe ke non moi muke okozwanga pente na F victime
koyoka batala nyonso oyo artiste de Dubaï aza nango oza moko ya ba animateur oyo évoluer na mboka Congo mais artiste de Dubaï soki penda avandi Waldo azui to ya kolanda baninga mususu batala ku ba animateur ya ba groupe ate animateur nini na Dubaï penda soki ayoki et révolta kaye donc pesa que lisusu vraiment l'esprit à travailler dur alaga moko grand pote sarba brigade de sarbati donc ça dit ngana kalujiste po ta on a bandi pina ndole kaluji tanga on boaka bandombolo banini donc wana nga pena donc na buki mba mobiki na bandi animation mais biki wana na niveau nini wana na katanchik na itmat bat baby institut moza na kacha ina na itmat na katanchik na 5e bato baby institut moza na kati ya Istamushetu ville itmat électronique quoi na wano sa électronique tanga pera kati talaka ponga na mona mbila pera kata kati moya na simba mondoki soki ndeni ni te na yoka grand pote kaluji pari na banchiki ya moko boye ba opesa mwa kuku na yoko to donc yemba bani donc ezaki dana makila na embala moko wana basi mebe école wana grand pote kaluji abando pesa elengi to bando landa pe ka idéologie tu sentais que non professeur a pesa cours bien soto koti apenzele kozala tu bando landa pe kaluji ti lelo mais si koyo na zanga songi na yoka grand pote sarbati a otindika ça la ngamo ba chair de poule quoi brigade yanga ya kati est-ce que ça la mo la brigade mon côté pour balandi venda ba sentir que ça venait ya brigade lo mo ezala ale mizenge bazabano bazobanga hello te bondamba lobi nini yo azobanga ale mizenge ma bazobanga mabeti manguna na ntsende eloka kapote sarba kwa wana soki na oyoka edo na mona pena dongi nakotaka kati na ye apena nelengi nanga do nalingaki trop ba mama ba pesa ansima ba mama yo ebiga akota fe na biso quadra apesa bilengi na bilengi abunda trop amerita na ba pété c'est un chef d'état-major yango ba biso boye faut tozala rapenda quoi to ndimaka masolo poto kina mwa liboso quoi Dubaï koyoka yo kozala na facilité wana ya kondima kaluji kondima brigade eza moins rare na baninga batala ko mususu parce que likama bonga yo ekoti trop na groupe ya ba musicien ka ngane na leki ngane na zali mais koyoka vraiment yo na facilité wana olukite o hésiter te otangi malamoko Dubaï pardon sarba otangi malamoko kaluji mbo ezaka éducation ya fali pupa o comment omoni mamango tozolo ba mère omoni babiso soto landi idéologie pena ya patron nanga El Marabi Yoshua na quartier latin depuis azala na quartier latin atikala ti alongo alelo adelelo azana na masolo na ye atikala koloba mabe ya songolo pakalate tu comprends éducation et utaka na ndako comment muto sa mambu ya bien mais il faut amutu mobo ba noa au raisonnement mabe vous comprendre pondi mate po lelo oyebi animation ezali lelo to mona ba tu ba olesa bana netinga boy na perdre famille nana bana nana mwasi na ndaku baleka na TV mwana zo zapa mona papa na biso lo baba connerie na ba télévision zo babiloko mobo ba animation eza ndenge moto mona ka lelo patron na biso fali atelemi na micro liboso ba kondi oyemba faut respecter musique vous comprenez ya te ke jomo bakangi singa koto yo akangi gange belé meli songi nini abwaka lelo tant biso to beta ba sambara bango boyo tala biso vous comprenez dans na beti ba plan sentimba mon côté bitumba ngwe uta mais ti lelo respect yango ezo sala lelo nazana ba star naza pemeni star munene lo El Marabi Yoshua vous comprenez na minute yo ndie na zaboye ndozo mona nga bona longola chapeau okuta inga na palais parce que nana matanga nazana matanga ya
collègue nanga ami nangai camarade nangai oyo na vanda na ye na zalane na ba bien moko boy na bandenge moko boy a otika biso masananga cellulaire mutu oyo donc na ebité bolingo na zaki nango na mutu wana totikala kobeba na jour moko te. Vraiment, père, paix à son âme, artiste Bisika, vraiment, Azana Nanda kwa Malili, là nous konzo tonaye kitina mabelete, vraiment molimo naye nzambe ayambango na kimia. Nengo uchuko loba pona artiste oya uchuko tika biso isko yamba sango ya liwa cellulaire. Oyamba ki ngondenge nini, ozala ki wapi et puis esala ki ondenge nini. Ouais, na ki na parler, na bandota la chaîne morobo et novelas ba mindele ka côté kuna ba série télévisée na tala rambo na fungoli téléphone na kota na face na monaka ba publier image cellulaire masalanga mona poto kaka na monaka o cellulaire atiki biso boye boye na bwaki mba mo téléphone ebangi singa na bimili banda mais ko tuna batu na bina benga nanu na bengi masananga mo boye amina nga to bwaka na igelor busol mais masandeni ba ebisinga boye akunde na zaboye na za pa na bango collègue nanga busol animateur na biso ya nde na zabo na pa na bango kutunde zaboye cellulaire a ochotika biso mère donc nala ingate to perdre élément na kata musique na biso cellulaire na BCBG pas fait na biso binadama alaki bina soda penda ya blagité soda ya GT ya bunda makasi donc ezana nazana pasi na mutema po alaki muto yanga à part musique noko ndeni to kutana mo kwenter na biso to akina na bon marché na sima wana na palais mo buto no kutana ngana ye donc de tous les temps de tous les jours donc pona mutu na yo vraiment ya kati po bato msusu moi idée ko yuko kima ya cellulaire ko sala vraiment eloko moko ya cellulaire te po rappeler bango moi mbango artiste wa atiki biso. Action. Ouais, na linga masananga ni logo moko boye abando boire na BCBT. Ale muzelegete na mire, muzelegete na mire, muzelegete na mire. Na ozo comprendre de loko wana eboule senga donc na mi comment masananga ko raisonner muzelegete na mire. Donc il salanga bien moko donc abeta biloko belé na kati wana donc master alaki penda bosser talarara chef d'état-major Jean Mopanzi yé Mopanzi donc so na yoka gampote Jean na zonga maman pas gampote Kaluji et ça langa bien donc na minute yo donc mao apeneza pona biso ba animateur nyonso to bandenge nini tokolela pena masana biso ça biso bien. Mais c'est comme si cellulaire a kufi na kati ya mapinga et BCBG te azaki déjà libanda BCBG pour azalaki na Brazzaville akena osala soki ba décaler simbaki te azongi na kin kin ngo pa fala donc BCBG maman mbutu na tinde ki cellulaire a kufi tant que proche na ye ko confirmer ni bon moni mère nyoso yo soto zongi bien soto taliba mboka lo ba Nigeria vous comprenez. Gouvernement ya mboka a ba moyen pour na ba artiste a réseau qui peut plaster et tant que aza artiste abundi na mboka sali makambo ebele ti akatisa ki ngambo amemaika ka ki Congo na biso akina na Congo ya ngambo ti ya zongi boy yaki masolo mouvement fozonga mouvement ndenge ya la kaka lelo pe la boy bon Dubaï donc ça dit vraiment do Dubaï non comprendre te do Dubaï pe manan. Vous comprenez? Papa vandi si yo. Pour ni tant mususu mabe oyo et c'est petit papa te yango na vandi. Mais tant na vandi jamais te yoka ki cellulaire à na orchestre moko boy kokoko. Pour fungolela nga porte. Avanda ki loko papa na ya bia vanda. État ki artiste bon na roki na ngambu moi na ba boîte moi ba playback ba nini yo ebika kabiso oliaka sima ya musique. Tia yo zonga po banda musala ndp liwa yo kutela ye tout ça ba artiste vina biso binadama na minute ayebi musala nini oyo collègue nanga sala na kacha musala na ye dans na minute oyo aza mwana oyo asali cellulaire mokili mombebi cellulaire na BCBG on ka sa musute dans na minute oyo aza papa akufeli mwana ba papa leki bazali ba noko bazali na minute on est côté na biso
patron na biso ayokaki déjà message que non na BCBG matangi ezali on est à parler na biso na minute au papa na yebi que akoluka batan atika moi quelques jours pour aya ko répondre na décès oyo ezu famille na biso. Merci beaucoup l'artiste fidèle téléspectateur de EHOP Média. Comprenez que les loto yamba ki moko ya ba animateur na kati ya mboka République démocratique du Congo, animateur ya munene ya groupe ya Fally Ipupa auto bengi na kombo ya Dubai. Yende tozana awa toza ko beta masolo ya carrière na ye to beti pe moi masolo ya cellulaire o ya uti kotika biso parce que azala ki proche na ye moi ba détail ebele bozu yango na nzela ya Dubai parce que azala ya cellulaire azala ki proche na ye toza toujours beaucoup landa ba obstacle leur moment et cause à la opportun balandi ya EHOP Média boyo kininga artiste Dubai lobby tisu ki apembe na artiste Fally Ipupa to bomba bilili oyo atandele to yaka lango lelo soki Dubai sa l'orchestre na ye poli kamba orchestre na kicha c'est celui kamba ko kamwate ya ko sutukela te po comme lango normal na ba artiste nyonso artiste Dubai caméraman nanga zawana équipe Bumba artiste complet tala e penza bien na bandi ki banda ko tala e to solo li ebele mais na olingo sepela o tala e bien o loba na oyo na bi ke zalaka pasi pona roloba mais pesa biso occasion wana o pesa conseil na papa na yo Fally Ipupa nini o artiste Dubai amona ya mabe papa na ye Ezato bimisi mutakala ndako na bilo di banda mais tant que moi na lobango sagement que papa tala pour le bibo la mune bande bandeli ya émission mututu azanga mabete mabenini oyo monaka et pas ya artiste Fally Ipupa ouais talara El Marabio shona nafuna longole na linette pour mère Dubai mère ngara mona mbila na mona mbila bana barumbu beau marché base boyebi Dubai Bel Air Kandolo père nanga daya na Moussa Soda azwara tanku tuté aux avions na romata Tchad vous comprenez conseil nanga na opesaka président pour fidèles téléspectateurs de EHOP Média, comprenez que tu commis na souka ya émission na biso auto c'est pas là qu'il est loko yamba Dubai mais merci Dubai pour nous répondre l'invitation na biso to côté les mains pour nous vraiment to chiter émission na biso mais émission na biso to chiter en na C ah to na 5e niveau to zo kita vraiment na Dubai pour to que chiter émission na biso na C non ta coste donc ma solo le kitimba ville commune à Katia Barumbu quoi 5 niveaux donc rien à dire banakini donc yo yelikaka c'est-à-dire comprenez que comme je vous avais dit que des annonces il y a émission na biso to ko sala ngo libanda vraiment toza na Katia Barumbu comme na ville toza na Katia Barumbu plus précisément na quartier Sitasi et pas ya boss maître Kumble Kisimba venanga Boudou Samba garçon de chance mutunayo déjà masolo c'est si là tu as pas vieux ngabina donc 3e niveau quoi na zawana donc banakini rien à dire Barumbu c'est comme poto bana Barumbu maître Kumble Kisimba number 1 na sabandai masolo quoi de rien à dire le 20 août toi na stade des martyrs le 20 août le 7 août toi na Brazzaville bana Brazza toza wana quoi kala mingi te awa kala mingi te kaka bana ngola ya jo maswama na bandeli susu ya jo maswama venanga le mokemo to kitawana na ngola Angola donc ça dit na ebité quoi Fany Kianda J3 Fany Kianda J3 donc rien à dire quoi Dubai Bel Air oya na kati Angola donc kolonga na biso na Angola to kozonga Kisasa to bandi musala na balinga biso quoi du masimba kabis bis oya biloko roi de son ale simba kapla validi kape kimbo ndile anomadru masimba kapla ale tokenango kabus donc bana kini biloko zoya Kibumba donc artiste complet rien à dire artiste complet poité donc minga olobezate venanga international Mandalelo Kulutu Mandalelo le président
Wasam Diakota, venanga Wasam Diakota, petit na yo kotoyo, Zola de la crise, na Switzerland, Zola de la crise, donc rien à dire, Tokende sous Tokotala, Aboudou Samba, garçon des chansons, venanga Aboudou Samba, ndeka to solo laka, ya Willingongo. Motema ya Thérèse Ngongo Doko Maston Kwamvita vena okumble kisimba netika na filme tokozonga lisusu tokopesa mbote na mosika tokotala bien Henri Mpungu de la Oya ya kalate na kin vena ngai Wasam Diakota nde tolobelaki tokozonga lisusu na musika lisusu makasi vena nga Mol Miano na Switzerland grand prêtre Mol Miano Dubai Bel Air olobela donc Bambote belé quoi na balinga biso Glody na Lyon talakaka bambote belé mbote na boss Edo Amani grand pote Edo Amani ve masolonde yangoyo j'ai à côté petit na Dubai Bel Air au solo la album ezoya na solide na mer a pesa numéro ndenge ya la rato coaché bon ezoya mokili fo yoka yo mo mi pese la déjà nano avant na balinga Dubai so lingo solo la Mokile yo kayo album à El Marabio Shadikap la merveille. Bobengi na 00242 ya Willy Moucheni. 243 ya Willy Moucheni pardon. 81 29 40 aux Ubiso quoi. Nabayakini 081 29 40 215. Ya libanda to cheko damboka ya Willy Moucheni. To bengani to solo lipo kalate masolo ya li. Vous comprenez? Fabrice Luemba, force tranquille. Tout solo là qui déjà. Vous comprenez? Y'a Joe Maswama, Empereur Joe Maswama. Tokos. Vraiment, comprenez que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre espace. Vous tous ceux qui voulez bien contacter la présentatrice, la chroniqueuse Manela ici. Donc, vous zappez, vous kende musika te. Makasi. EHP Media. Agence ya boss Edo Amani. Motema ya maman Gêné Amani depuis Londres. Donc, rien à dire. Donc, merci Nanzambe wa sala bisoto zala boye. Ezaki na volonté na ngate nzambe na lingala bota maboye. Donc, merci. Maman Isabelle, maman na Rachel, maman na Daniel, depuis Londres, vraiment, maman, merci. Papa, merci beaucoup, vraiment, Bambo Tebele, la papa, la biso, Polydor, qui a la bon séjour, vraiment, la Katia ville, capitale à Kinshasa. Merci à toute ma famille, la famille ici, précisément à Brazzaville, la Talangaï, vraiment ma famille, je vous adore, na Lingarabino Mingi. Maman Langaï, maman chérie, Malou Ifema, na Lingarkao Mingi, maman, merci à tous mes tantes, merci à tous mes amis, merci à Binonion Sobolinga et HP Media. Nanga pe na lova bino manela pe alela bino la béjamite de la presse congolaise oya ko boya ngo vraiment asali mokili na ye mwana moke na ndenge na ye donc na ye na ndenge na ngai na ye na makasi ya nzambe ya mutute nga toujours awa ezaka ka nzambe po osite ya bana nzambe boss Edo maman Gêné mingi nde mabondeli vraiment merci na nzambe wa batela kibiso wa pesa kibiso occasion ya ko banda émission pe ya ko chite na ngoti na suka to pesi merci po yenda biso yepe asuki sakala biso merci na nzambe pona kolongo no pesi réalisateur pe cameraman na ngai équipe bumba équipe donc artiste complet merci na yone loko mo ya sikobini si biso wa donc to sentir ngo to comprendre que aux vraiment complet ba mbote na bino no so bozolanda biso donc EHP Media ezaka wana pona ko sepelisa rabino donc so lingo zwaka bataille biso pena minene ka boye 100 ans ka boye. Donc merci à Boss Edo, merci à maman Gêné pour ce que vous avez pour nous. Donc rien à dire quoi, à suivre.